Mbote bandeko balandi ya tokomi wapi tokutende tokutana ndenge mo mesana to mesana kokutana kopesa ba information makama malamu neza touche na mboka na biso lelo la muki ndenge to Kinshasa la muki ndenge boko yoka kuna na Lubumbashi et pai wapi 4 personnes ba kufi oyo ba étudiant misa to bi policier moko balobi boye état de droit et bandi tokosenga na procès wana e mona na miso bato presse et accompagner yango makambu oyo ato ya Minerva les étudiants et si la te boni recommence mukola lelo wala zolanda bongo ndenge ndeko lézère le baki mikolo tiko le kuna même na RTNC tout a remise reprise bezali na ba entreprise nyonso tout ya l'état donc il faut droiture et quota donc o mayu e bane ko sala ma ba congolais miso za ko fongwama ba la lango moko omoni mukola ndenge ndeko lézère udi ko ba ndeko la biso lushima za difficulté ya ko présenter émission benga Congo histoire chaîne au milieu du village, chaîne du peuple, Kozonga, chaîne du peuple. Na oyo wana de la melibino, moi mon message, ton message, la melibino Docteur KB, Mbotende. Bonne santé. Kitoko Kwiku, ndenga na yebisaka temple za kana ingana za calme chaque jour on deux. Ok, moi na mboka Docteur KB to yambaka o mingi, o diabète, o boy lelo oyo. Nini oyo yasika o meka kiko salisa esimbi oyo memeli ba congolais. Na yebisaka yo ke maladie échangeaka te ezalaka kaka ndenge na lobelaka wana net oyo na lobelaka na oyo na lobelaka te ezalaka kaka ndenge moko soki diabète so na lobeli diabète lelo lobi so ifona lobela ngo lisusu tosala bongo mpona korapele bandeko na biso oyo bazalaka na ignorance ya koyeba te ke médecine ya bakongo na bango ebikisaka maladie na sens ya bongo maladie ndeko échangeaka te eza te ke oyo eza cobalt oyo eza or ou bien oyo eza diamant te eza kaka maladie kaka ndenge ezalaka tanto alobelaka yango chaque jour eloko ya sika eza nini mpona cancer du col utérin cancer echangeaka te ndeko nayebisa bino Èvre ne tombera jamais centre médical Èvre ne tombera jamais c'est le temple du roi Salomon Nzambe Salongolo soki Nzambe asali il faut nakumisika Nzambe asali toko pesa ndeko na bino matiti ya mboka ameli ma ya racine se retrouver mais il faut trouver sans Nzambe mutu na domaine na ye okokita zonga mboka ok tango zolo malade col utérin ozali mais ko expliquer ba dozaka nini cancer du col utérin surtout bandeko ya basi soki terrestre na ye baby na yebisaka bango tout type de cancer boza guéri nazalaka na temps moko te ya kobanda ko détailler maladie moko wana na boya ki kotika notre père de l'histoire ebele ezalaka za télévision ya bato po soko za na posa ya détail landanga na temple du roi Salomon c'est le temple du roi Salomon Nzambe Salongolo fo na tya Nzambe liboso ale temple za sima na za sima ya Nzambe fo na tya Nzambe na ngadi liboso ndenge mutazo guérir bino papa maman oyo ça fait 2 ans basala opération pour le cancer du col utérus maman a se retrouvé te alobi papa nasala nini cancer basala maman opération maman cancer yo komata pe comme na baliba ba poumon to ba ke etamboli zoto ngobe na minute oyo maman wana za déjà guéri pour la cancer du col utérin. Docteur KB papa nazaki na cancer de Nice nde ememi ngai awa. Natamboli na ba hôpital natamboli pe ba tradi misusu. Liboso bato misusu babi na ngai eza hémorroïde mais natamboli na hôpital naketi na hôpital ya monene ya mboka oyo. Ba examiner ngai balobi ke naza na cancer ya Nice. Cancer ya Nice nde nazalaki na wana na senyaka toilette nasalaka su malonga te. Pas si vous tout le corps à mort, douleur par jour, on a 6 à 3 plaquettes ou 4 plaquettes, il y a barifidol pour la douleur et l'équipe. Tant que comme qui n'a qu'à opération, babi faut pas opérer ngai, bakanga na seba zwa muchopo batia libanda pour moyen à vivre les sous ezate. Nde na yoka ki sango ya docteur KB na lobina ya konya tananga to traitement na ngai lelo toza na 2 semaines na 2 jours polo. Onyatanga na diatipa docteur KB
douleur nyonso eloko ya liboso nalobi na nkombo ya nzambe oyo akela likolo na se douleur nyonso ngai nazalaki nango eza lisusu te mpo nasala toilette 2 jours 3 jours fo naluka oui des raisins namela mpo emeka koningisa ngai libumu namela yango lisusu te nazosala toilette na ntongo nasali toilette na pokwa nazalaki kosenye dans la pampers je vous dis vrai au nom de Jésus nalata yango malgré ça naza na sous-traitement oyo ezalaki kosalama eza esu te mpo ezalaki kofanda na makila ezobima oke toilette osala wese te me makila ezobima yo na se na kati ya nisi ya nafandaka te ozosentir eloko etonda yo na se ya kotonda nalelaka mpasi butu lokola moi nakomi na maboko ya docteur Kabe lelo naza na 2 semaines na ndambo nakomi kotambola nazalaki kolia te nakomi kolia ya motu ya toilette oyo bato oyo ezaki lelo 2 jours osali tokufinga lelo nakomi osala yango na ntongo ntina popa yango napamboli nzambe mpe baoyo baza na ndako peut-être bazoignore bazoloba eza lokuta yaka komeka temple ya roi Salomon na nzela docteur Kabe nga lelo natelemi naza vie naza na badokima oyo nalakisa bino ke naza na cancer na Nice alobi eza ka moko oyo basalisaka yango te me nakomi pa docteur Kabe lelo nga nazwi guérison lelo nga natamboli lelo nafandi lisu na bato nayebi ke nzambe aza malamu yo peut-être oza na ka moko elekeli yo na ndako kodute te bien aimé yaka nzambe wana osala ndenge asaleli nga aza kapasité ya kosalela yo mpo babaki nanga so baopere nga 2 semaines 1 mois c'est trop na kokufa na nga mpo kanser baoperaka na bango yango te mpe na esika efandi yaya baopera yango ndenge nini mpo moto avivre ndenge nini na vie nga lelo na otambola mpasi ezalaki ya toilette me nakomi lelo kosala ya toilette yango nakumisi nzambe yango napesi nzambe ya docteur Kabe atika ya vi mpona kosunga milimo bato nzambe abonga ye nzambe abatela ye yo na ndako kodute te kotya tembe te komona yango théâtre te nayebi so yo na souffrir pendant 8 mois yango oyo 7 mois ya souffrance malade ebandanga depuis janvier natamboli nalobi nasuki na bahôpital ya mine na mboka oyo nde balinga baopere nga ata nazokisanga docteur Kabe kasalisaka bi toute sorte de cancer yaka nayaki komeka mpe na ye namoni na miso nayebisaka bino boye tout type de cancer natraitaka liwa te soki liwa eye eza problème ya nzambe mokili eza ya nzambe eloko nazoyebisa bino yango wana soki liwa eye wana problème ya nzambe nakotikala nzambe asala mosala na ye mais soki mpo na santé non ngai na temple naza mpo na kodefendre santé ya bato mais mpo na liwa ndeko soki akufi o boya nani nakosekisa ebembe ekozala message ya lukuta bondima message wana te ekozala message ya lukuta mpo na kosekisa bibembe message ya lukuta c'est le temple du roi Salomon nzambe asala ngolo ntango koyoka bongo loba lukuta mutu na domaine na ye soki okote na domaine ya maison temple bakoneutralize yo nazolobela na sens nini ndeko eza makambo ya santé na sentir ke nzambe azali na sens nini namoni matiti ya mboka baracine tolobake banzete ntango tozolamba biloko wana topesi bato base retrouve nga mpe nazoloka madame soki moto ase retrouve vraiment eza esengo akokumisa ngai te akokende kolobela mpo na nzambe akokumisa nzambe ntango moto azobela aza na temps te akokende kosambela malgré akokende asambeli mais makanisi nyonso tu eza kote ya maladi eza nzambe na ngai asala nini ndeko ntango ozoloba bongo ndeko moko abengi biso alai boye docteur Kabe oui nabengaki na soreki na me mwa moke monte azotelaka bango monte azotelaka bandeko oyo ezolekaka mwa moke likolo makasi ese okoki kokitisa te mpo bandeko nyonso bazala possibilité ya kozwaki sepana babi monte ande ezoleka makasi mingi docteur Kabe. Merci ndeko, merci Dieu kwiko olobeli ya bato ndeko nazoyebisa yo bamaladi ngai nazobikisa eza maladi incurable monta wana ozoka nayebi te ndeko na ngai oyoka jour moko nabeta na tosala promotion moko mpo bandeko na baya kose retrouve ofele est-ce que bapesaki mbongo il faut kotuna soki omoni moto abonga tuna te temple apesaka monta ezaka élevé prix ezaka élevé non joyeux yo yaka nanu tokende epai ya temple du roi Salomon
c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadongolo. Faut de Tchazab Nangai du boss. Avant, on s'accorde na nyati na kei. Et le Kwezanin, ce qui monte émission bongo, oh, n'a pas temple, après ça, est-ce que nani, à 5 Kingabo, Zoye. Ponga na ilu place on tozana balusu to traitement go fede. Sinon, bah, utoko ya boy, total boy. Ouais, ça, les éclairs ya Zambé, tout ça, tout est d'accord. Mutu soka ya émission na kendaka pa ya temple du roi Salomon. Alors belinga ibo ya pesa nga primo ko boy na boy. Zoye mema yakana ye. Papa izanini, ozobela nini? Okomona ndeko wana, akobanda ko beta mutu munoko. Soko zana ndeko yoke zanini, songi ndeko na makabunyo sto, même ata na famille, même ata na carte. Soko zana ndeko na ya songi aya yebiso problème. Ko le elle savoir merci papa. Toko sambe le premier zate. Benga muto ya kendaki kotonga yewan. Mema ye. Papa yaka nan. Oye pe yaka nan. Oyebisa ngande nini? Okomona ndenga ko betisa monoko. Oyoke réponse nanga. Eza ko lobake ba muso bazali pona ko sana muso bazana esengo tango bomona ke maison. Temple muso bazaka na esengo te. Eloko na za boye. Kaka ndenge nazali nakotika ko changer te. Pour eza domaine nanga. Ba prix wana il faut de ko ba ke prix exact ndenge nini. Ok, tango mikolo te koleka osaki promotion bandeko moko boye bazana ba tâche na ta pepe. Et ce qui comme na niveau nini? Nemlito bandeko wana basabi il faudrait ozo image pe susu ndenge bazala ki susu na ba tâche ya pepe wana eza les susu te. Jour wana na benga kiyo malgré mikolo bokomi na makambo ya tani ya ensemble moyen na benga bino makambo taraka moto na moto. Ngana sepelaka tango mutu choki zamba salelu mutongolo mutu amati il faudrait ko soutenir amata. Merci de ko eleze zamba pambola yenda en tant que député national salamu sala na yo ngai na zonge na ndeko na bino jije ko tingana na ngona terrain zamba pambola yenda soki mutu zamba pambola yake de bosonde kondima teke azara kake sika zara kawana ezaka bongo tende ko na ngai maba isa wapi ndeko temple la lobi boye en tant que maison bosuki ça y est tout type de cancer na traite kaliwate soki liwaye ye likamu ya Nzambe Nzamba sala musala na ye pona masumu eleki na mokili nazolo bela peli susu problème etali ya bande konanga oyo basala problème ya maladie indécaissante bosuki sangati tango boko yoko mutazolo makambo ya bongo papa leke ala kisimu noko. Est-ce que docteur Kabita on sala musala no sala bongo ndengo lobiki maladie incurable et si ba ile obi maladie oyo yoko iko sala sate ozongi so biki na o eza niveau na ngate et c'est comme là yo nasina loba nasina répondre qui est maladie incurable en général sauf la mort muta kokufa mokiliza ya Nzambe zala patient maladie yaka eketaka balembe bandeko ya insomnie boza wapi aza alakisi madobe depuis na bandi na bangonde basuke sakate kaka ba témoignage eleki ndeko il faut musaleza na témoignage na médecine bakoko na ngai ube mboka soki témoignage eza lukuta bondi mon message en tant que professionnel en médecine naturelle temple du roi Salomon eza message na pesi yango bongo boyeba ke soki témoignage eza lukuta Zamba na gaye c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadongolo faut na cha Zamba de bosade bikama zashima madembe ndeko docteur Kabeta ko bon na suka ko tra caméra o pese ba numéro na yo ba contact et puis adresse à bureau na ba ko zo wapi ba ko bona numéro ba ko zo facilement chokote bana mi bana na fiembu chokote na Soweto na yoki deja sango na ndengo zo chokote bana mi bana na Soweto chokote bango fiembu chokote eza nini film chokote on docteur merci ndeko oya zo représenter moi na bikamo na Irlande chokote bana mi bana Fimbo Mama du Congo et puis bande ko ya nan o ya Genève et pas ya Mkongo ya njoko be na lobi boye shikote bana mi bana na Fimbo shikota bo shikote bang Fimbo shikota Stéphane
je représente moi na bikam na Canada na Ottawa. Mais ndenge ndeko eleza alobi que place ya bafourmi rouge. Mais faut chocoter bafourmi rouge chocotat. Pesa bango fimbo ndeko. Bokende kozwa fimbo chocoter ba chocoter bino yango. Johannesburg. Bana mobalo oyo kombo na yao. Jonas, zamba pesa yo makasi. Chocoter bana ni bali fimbo. Pesa bango fimbo chocoter. Merci ndeko. Eza que il faut mwana mobala tana kolongo no. Na répondre bon ko bana bazana cette télévision zande télévision ndeko. Na mona linga ko do bilobete. Na pesi yangu na sens que za mu na za mu ko do. Bodandi déjà fimbo chocoter. Bo chocoter bana bi bali na monde mokil. Faut na tchazamba de bosso. Et puis deux. Tout ça na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba. Numéro 59, croisement Bokas. Na sanité, bande ya Brazzaville, place à Bagdad, mwana mobalo. Trésor. Bande ya représenté mwana bikamu na Brazzaville. Zamba pe sope makas. Papa, toza na commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, numéro 59, croisement Bokassa. Ce qui oye okuta na temple du roi Salomon, Zamba Salibino Ngodo. Et puis, tous appels sous na Brazzaville. Rue dispensaire numéro 92. Ce que vous voyez au côté de la place où on a trésor, vous faites confiance. Et puis deux, na yebi sakabino boye, eza avant. Maladie, na lobeni maladie incurable la hernie discale, diabète, diabétique boza wapi. Drépanocytose ou bien anémie SS boza wapi temple la gise monok. Hernie discale, insuffisance rénale, et ça c'est une maladie incurable. Oye boumaka. Et bien là, il y a VH. VH c'est rien. Mais on gagne à lobby, et ça, oyo, et puis ça, économique. Temple, est-ce que yo, au traitaka batu, tout est kakakisi. Na traitaka bakisi tendeko. Même à tabandu, il y a photo ba yebi que temple a traitaka bakisi te na traitaka batu. Kaka ndenge bandeko bazwaka ba traitement, na oyo bazana photo bazandenge mokonde. Nalandisaka bango soki na yebisa bango soki ki Cécile benga temple papa na zabo nazali po na bino ndeko téléphone za couvert mabe zaka ke na moyo bandoko ya photo na moyo ta ezate ndeko na butu bo benga maison na erreur za disponible bandeko na teka kakisi te na traitaka soki na teki kisi na koyeba état de santé na ye ndenge nini e kozala biloko ya lukuta bole bisango na baloba balobeleke bele na ko traiter yo tisuka to sila ninga nayo kende osalisa nano ba échographie ou bien radio loko na na ba radio te na ba échographie te na yebisaka bande ko temple azaba kas pona diagnostic. OK, diagnostic cela veut dire on nyonso mutazo sentir na nzoto na ye ako expliquer na ko yeba ke za malade telle eza malade qui plaît qui neige guérison kaka mais eloko nazo loba na sens que mokili eza ya nzambe toza ekila ya nzambe zote kokufa pona nga mais soki moto akufi pona nga temple du roi Salomon na lobi que eza problème ya nzambe mais pona santé non papa boko bomanga yende message na ya kopesa na bango temple docteur Kabi message na kopesa na bango ba elike na nini bazala ba tia toujours confiance na yo baya na commune ya Kinshasa na ba en face à station na Kabamba Bokassa yo moko pe ozalaka sur place wana na bureau te ozalaka te mais quand kopesa message ya suka ta la caméra une année yangoyo une année et demie na Kinshasa yangoyo na vandi parce que le côté talaka usala na biso eza pona ko kokende bongo te faudrait nano avant ya kokende il faudrait ko bongisa makambo soso sima na bande ko bongisa makambo na ebele mais na mo ke nzambe a répondre message ya suka eza nini eza boye ya liboso bosambela nzambe na bino nzambe oyo ya bino eza nzambe na ngai bosambela makasi avant ya koya esika ngai na sambela nzambe d'action na vision parce que musala nyonso tout oyo eza na mokili totyaka nzambe soki nzambe aza te moyen vraiment to évoluer eza te mais ntango okoya non oza satisfait message na ngai ya soki yango wana botya nzambe liboso ngai naza nsima bosambela nzambe alakisi bino temple du roi Salomon
lokola mwana mwasi oyo ya Irlande alobi ke maison na moni yo deja nzamba la kisenga yendenge otelemi lokola ndeko na bino ya nani ya Portugal merci bandeko Portugal bondimi maison à descendre toko descendre premier zana ngote na lobi na bino bo chanzambe liboso ngai na zansim na tiki nzambe sika na ye ngai na zansim sambela muto azo traité bato le premier magicien du monde c'est Dieu zamba ko traité bino mais musala na biso toza pour la kosala c'est nos pratique oyo nazo sal pratique cela veut dire nazo sale lango na ndenge ke naza sûr soki ke ki seza ya mutu eza ya mutu soki ke ki seza ya motem eza ya motem eza théorie te théorie cela veut dire est-ce que soki na pesi ya Kristo oyo motem ekobonga mais est-ce que omoni place wana théorie mais oyo eza pratique mais oyeba yango ndenge nini oza na bamateriel toyeba yango ndenge oyo ezakisa motema oyo ezakisa diabete oyeba yango ndenge nini lelo ça fait 28 ans kokolo oyo depuis nga na kolo na médecine naturelle naza na expérience moko ya kindoki expérience nayebi zoto ya mutu ndenge ezali soki oyenda mutuka wao o temple zibokusanga mutuka nakutinda na bamécanicien bakolo mutuka mutu na domaine na yende nakutikala kokota na domaine na ndeko mosusu te lokola sina yebi nzoto ya bato yango nde omoni na zwi force ya kopesa yango bongo eza message de la force epazana ok Dr Kabe wana message asuki ezalaki na outi koloba wana merci mingi na bandeko balandi ate komwa botu kolanda Dr Kabe outi koloba alobi boye ye eloko amonaka pasi liwa o ache certains aliwa na to komwa awa to yambra ba politicien mu congolais nyos o azo evre na domaine na ye biso to komwa to soutenir yo to koyamba yo to kopesa oyo to sama kanisi na yo awa na population congolaise nyos oyo bakolanda yo ese makanisi koloba eza malamu to mabe wana eza population to bandeko bakolanda biso na wana ne to tiki bino to sengi botika malamu kimi ya nzambe eza kati mabote na bino boyokinde Dr Kabe lobi o ali kozwaye akela kabambar bokasa na face à station nde ya kozwa bongo temple ya place Dr Kabe zaka place à soigner bato mbote kimi ya nzambe eza kati mabote na bino ciao